Voilà, très bien, Bilal. Ok. Lelo nazwi coup de film encore, donc babengi ngai uta South Africa. Mutatuni ngai, est-ce que ceux qui mobali azumela pour éjaculer, ils ont problème ou pas? Sur ce désert pour éjaculer, azo éjaculer, est-ce qu'ils ont bien ou pas? Bon, ils ont dépendre. Nakolo beza mabe, pourquoi nakolo beza mabe? Dépendre na ba cause nini yo zana ngo, parce que biso ntu toyebi po mutu éjaculer, mobali a éjaculer, il faut dans 3 à 5 minutes comme ça. Ce cas na kati déjà intravagin à quoi éjaculer, tu vois. Ceux qui commis avant 3 minutes ou 1 minute, on a commis éjaculation précoce. Donc ceux qui a côté péné côté na kati à vagin et ça pas même 1 minute et éjaculer, voilà, éjaculation précoce. Mais ce que pour oyeba kiza éjaculation précoce, il faut eyayo souvent. Si ko e pas muto yo azo tarder pour na éjaculer to muto aza en éjaculation. Boyebi en éjaculation. En éjaculation eza absence ya éjaculation. Tu vois. Si ko muto yo azo tarder et cause psychologique, cause à la moussous, la stress, azap na problème, ba émotion. Donc, ça est beaucoup. Donc, moussous peut cause à la dysfonctionnement sexuel, hein. Oui, et cause à la cause. Tu vois, cerveau, donc, azoué, bah, couper sa passage na pénité, pour pénis à hein, pour accéder, quoi, à éjaculer, tu vois. Donc, bah, tu me sous ce qui a côté, tout soit na épididyme, et ça, ba spermatozoïde ezate, tu vois. Mutabongo so amoni ka meke zo simba te fois pema apemi alekisa ta 1 à 2 jours après celle sur rapport amoni ke ezango normal, tu vois. Ezango soki siko mona ba cause nyonso na tangi, donc mususu eza tabac, mususu eza drogue, masanga, tu vois. So mona ba cause nyonso na tangi oza nango te, wana il faut mona médecin. Parce que pour mon médecin, il faut répéter et répéter à chaque fois et au acte sexuel. Parce que celui qui peut mobile à salle acte sexuel trop, bah spermatozoïde et diminuaka. Tu vois, et diminuaka, on a un retard pour éjaculer. Et comme est-ce que pour éjaculer, comme un retard, so mon mobile n'a comme un retard, d'habitude mobile n'a éjaculé normalement des moutou normal ça sala de 3 à 5 minutes. So mon a éjaculé no quitter. Tu vois, peut-être que ça qui trop, donc il faut bopper ça. Pour y aller sous ce là pour le bibo sali sous tout soit tes qui peut-être mobile a na posa ya rapport sexuel te, mais moi si tu na posa nango. Oh mona ya suko et diminuer pas ba et pardon et retardement wana et augmenter pas ba mikolo ba o baza ba âgé à partir à 50 ans déjà ti likolo ti na 80 ans mutu po e comme ba 2 jours, hein, mutu azo éjaculer ta kosa te ata 2 jours de rapport sexuel azo éjaculer te, hein. Mutu musu pa kosala ta ba na ba âge wana de 51 à 80 ans au mona ta ata 6 à 10 minutes nde boye ko éjaculer na kati ya vagin, tu vois. Mais de 18 à 30 ans, donc c'est 3 à 5 minutes pour éjaculer sur aza déjà na kati ya vagin. Oh mona. Donc c'est un peu ça. Donc so moni paternel no komi bongo otali na ba cause nango. Ceux qui parmi ba cause na nyo surtout ezate. Pour cause vraiment liboso to ebi kenga ke cause nango vraiment o retarda ka mingi. Eza psychologique. Parce qu'ils ont joué par cerveau, tu vois. Ce cas à l'aise, cause à la paix bien té. Oh mon après ba cause musuto tangi ba tabac, ba alcool, ba stress, mutana pour ça langote, pour oui ba ke mobile no azana na éjaculation donc ceux qui bossent là trop bomoni ke azosa la bongote donc confirmer en éjaculation donc il faut un de lucasco médecin. Ce cas or ba cause wana. Oh mon po ya on père moi baby ça soit disant ba couple. Oh mon donc yango kandi na ngai expliqué mutabenga nga po atuna ngai yango na ozongisela mpe réponse boye nazongiselaki déjà ce qu'on azongisi réponse oyo
video because po ndenge ya tuninga boy peut-être za na bato misu pe bayebi te omona po bayeba. Après rapport sexuel et dépendra par ba pays et dépendra pe par mutu na mutu omona na ba pays mususu omona bahumelaka makasi tokozwa neti biso bakongole kwa omona. Donc après dépendaka mena logiquement parlant eza mambo oyo nayebisi bino omona eza ndenge na explike bino bo comprendre bo saisir. Ok, donc CNTP ça peut expliquer baninga po ba comprendre ceux qui oyebi c'est pas dit que bato nyonso bayebi eza na bato misusu pe omona ayebi pe te yango atalaka nde moninga tuni ngai boye yango mona alobeli yango boye parce que na comprendre ke bato misusu pe omona bayebi na bango pe te omona parce que nayebisa bino nde nini éjaculation eyaka omona parce que baspermatozoïde ezalaka na épididyme soki elongo na épididyme mpo emata na canal de déférent ekende ti na pardon na vésicule séminale mpo esangana na ya prostate. Donc ekosangana na vésicule séminale esangani na ya prostate liquide ya prostate esangani na ya liquide ya Cooper. Cooper wana yango efabrikaka oyo tobengaka avant éjaculation liquide mo beleka avant éjaculation ekoleka après mutu éjaculé. Donc soki esangani wana biloko wana nyonso yango wana esalaka siko sperme yango wana esalaka sperme après ki tu ebimi nango tu vois ya. Donc so na épididyme ba spermatozoïde eza te okoéjaculé pe noki te wana efozela PR mutu bosisi rapport bato mosusu bazala na du mal mpona azonga po asala deuxième rapport tu vois bato mosusu etrenaka te neti bado na bato baza na ba 18 à 30 ans bango vraiment etrenaka te omona après rapport après quelques minutes azongini so na érection omona siko bamikolo ebele mosusu etrenaka après ezodépendre lisusu. Donc botika makambo ya bichacha bapilile bana mibali eza bien te pilile eza yango bien te omona ya mamosusu fo otika nature esala ozeli so omoni ke osali une semaine na nature esala te wana okocourir na makambo wana na makambo